C'est moi Nicolas Balinamina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, ton PC Bino Mbotene qui bande cognon sur le landa biso na Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV, comme l'habitude, tu es sarabino que eza chaîne oyo eza 100% bonzambe. Tu es sarabino boye. Ceux qui ont un problème les autres disent ça yo ko kende et pas yanganga te. Benga kaka patriarche numéro zaliwana pe akoyebana ko su ngayo. Voilà, dans le micro, c'était votre... Dans le micro, il y a Bino. Pasteur Flamme d'Angola, dans le micro, il y a mon côté. Puis dans la caméra, il y a un frère Nabiso Belvin Makela. Il y a assis dans la caméra. Le lot, il y a mon côté. Il y a un confrère, bonjour, évangéliste Cédric Makela. Bonjour, papa Flamme d'Angola, journaliste international. Puis, on a profité de l'occasion où on peut s'appeler Ciel Vert TV, Mbote. Dans le Ciel Vert TV, on va s'abonner, on va partager les émissions. Vraiment, on va continuer les émissions. Tout le monde va commenter. La paix, c'est vraiment le monde. On va continuer toujours bon, pasteur. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Vraiment, tant que vous avez un plateau, vous avez une analyse, vraiment, une révélation. Et puis, Makaya Makasi. Les locaux à la brancher. Tout ça, l'analyse, na confrère Nangaï, Motonanzambe, Cédric. Tout ça, l'analyse contenu, il y a témoignage, il y a patriarche. Vincent Makela, tant que vous avez Doki. Après ça, il y a vraiment ma stratégie. N'est-ce pas coopérer. Dès le lot, tout ça, l'analyse contenu. Il y a témoignage, il y a que vous allez brancher, vous partager l'émission. Beaucoup n'allez jamais décider, par exemple, à partager l'émission, liker, j'aimer, en groupe. Ça va, si gestion au comédie biso, peut-être aux alliés, on a pour la yo. Voilà, évangéliste Cédric Makela. Tolanda qui témoignage, il y a patriarche Vincent Makela. Tango, Azalaki na libomo. Il y a maman. Tango, Azalaki na libomo, maman, dengue, basalelaki, maman. Biloko ya mabepo et détruit maman parce que jalousie kota ki ndengi maman bande ko bota mingi et créer ki jalousie na maman bokilo de asala ki biloko moko ya mabepo et détruit ye mais et simba ki yete po ya zala ki makila na bangote et yaki ko simba patriarche Vincent Makela évangéliste Cédric Makela ori ko commenter nini wana na onga na do. Merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola et na profiter sous ya repesa ba mes condoléances. La famille Vallée de Bereka, tu es éprouvé. Tu fais moko ya général, moko ya basala nzambe. Ya ba porter papa Vincent évoque mona molimo ya pasteur Vincent eza na kombo ya apôtre major. Somo bazongi 6 mois si mana Ciel Vert ba mona pe ba émission, avec ko sala ba émission ya ba prédication. Comment on appelle si mes condoléances na famille Vallée de Bereka pe na famille biologique na ye, nzambe vraiment a consoler mitema na bango. Merci pasteur Flamme na yo ki ndongo au lobby. Vraiment ngai kolanda témoignage ya patriarche Vincent Makela. Vraiment na vande même na mabele pona na témoignage wana. Ça fait peur. Bangisinga pona poni ba bilo mususu alobi wana makambo be to mona mukile zo be par rapport ya makambo patriarche Vincent alobaki. Pe na pese non vraiment be merci patriarche Vincent Makela na témoignage na yo bimisi. O mingi pe ba bomba rango. OK. Ba sala makambo bele ya mulili mais ayi na bonzambe kwa communauté pe prêtre. Comme grand prêtre obimisa ba vérité te mais patriarche Vincent Makela na simplicité za nango ali pe ba na nzambe ba za édifier abimisi ba secret wana vraiment na pesi vraiment merci à continuer toujours na cause la simplicité pe ko édifier toujours ba na nzambe. Papa Flamme là on a biso qui témoignage Jonathan Ndola na ya pasteur Vincent na bande même na mabele. Pe to mona makambu ya zolo ba to découvrir on pe makasi na mukili. Ezo salama. Et salama mukili ezo beba ba vie ba to pe ba foyer ezo beba ba bazo ye ba te sans le savoir. OK. Diable a une stratégie et bien kota na ba famille ba. Surtout eloko lobaki par rapport ya maman na yo aboté yi. Dine azala ki protéger parce que baba la yi.
makila mususu parce que babalaka po soki babalaka ete pe lo to mona ba mabale belé na kitasa wa mama zokufa babomi mama akufi be même susu pona ba biloko wana. OK. Mais soki babala yo vous êtes déjà protégé parce que ba protéger yo. Mais maman pasteur Vincent a été protégé parce que babala officiellement. Très bien. Yango tangu bokilo na ye alingi a détruire ça les nini. Et simbagité. Bakali zaki na kati. OK. Lelo to mona ba maman belé, mona ka maman akebota mona kufi. To ça même na famille na biso. Na sali na pese moto ya pasa koko na nga ko Timothée, moi si n'est pas na obota, akebota boya kufi. Mais to yebite au juste la spiritualité zaki nini. Mais tant que patriarche fait ça makela do témoigner ba biloko oyo, né na biso na vanda ki na mabele. Na olanda ngo vraiment attentivement na omuna par rapport na otala réalité na mukili mambo ça mana ya zoloba et qui est de père. Et moi na ke mukili ça na côté ici ba stratégie et belé pour la détruire bateau. Ya on a obeta c'était témoignage ya patriarche fait ça makela eza ni bandé. Bato balanda yango. Koyoka ndenge akotaki na libumu ndenge koko na ye ayokaki jalousie par rapport ya maman na bango azobota bana kitoko abota bana ya basi même il va les côté ici jalousie. Makambo wana esila te. Peut-être bato bazoza la distrait makambo ezati lelo. Jalousie za makasi mona mutu su mwana azobota. Ngana yebi na biso ndeko mobe na ko ali solo na ye. Azobota mwana boti mwana mwa kitoko bato bazosepela na mwana na mwana kitoko ya mwana kitoko. Na minute lobi na ngo mwana maman ye moko maman zokalinga mafuta boye. Mwana mani kikalungu baluki ebebisi lo nya mwana. Moi na ti lelo beauté si là a bébé sa beauté par rapport ya babilo ki muté mo abe vraiment témoigner la pasteur présentant na yoki yango et puis si biso be makasi pasteur faut le ka obala moi sinalo faut le ka obala maman flageau parce que pour la protéger pour témoigner joana et puis c'est un peu force pe makasi ya luka na bala pour na za la protéger pour ton abota bana vraiment na lelo na yebisa bana nzambe balanda témoignage oyo ti na suka ba za l'édifier. Voilà, merci évangéliste l'homme valable na analyse na yo oyo sali na mokona lelo. Nena no baboye analyse ça boye parce que babiloko oyo l'homme valable alobi awa est très important. Oyebi mutu ceux qui babali officiellement landanga. Ceux qui babala yo officiellement ata osambela kate mais oza na protection moko boye. Oui. Parce que le mariage est déjà eloko nzamba lingaka. Institution divine. Oui, c'est une institution divine. Ce qui déjà balayo ata au bon de la cate mais on a déjà protégé na ndenge au sala mariage. C'est pour ça que tout le monde a ka oyo ezoye belé ndenge évangéliste c'est dit makel a lobi tout le monde a mutu peut-être ba senteye. Oye aussi semi au monde on a facilement ba détruire maman tout le monde a ka belé. Au monde a mutu azala ki na ye bien. Pasi ya kobota akufi na nzela. Pasi ya kobota omona mwana abiki mama ke. Ba signe mingi wana to monaka eza la sorcellerie. C'est pour ça que mona ki patriarche. Après ça qui biso définition de la sorcellerie. Donc la sorcellerie eza art ya ko courber makambo. Omona loke bande ko kena droiture. Loko na sorcellerie ezali wana e balusi ya ngezongisi ya bosima. C'est pour cela que tozobeta sete boye. Témoignage ya patriarche Vincent Makela bolanda yango penza na ebandeli pe na suka ko rater eloko mon côté banda ndoko baningo na premier épisode kende nango tina dernier épisode parce que makambo minene eza na ba témoignage wana eloko musina obeta sete eza nini il faut toyeba ke soki na kata ndako ndoki aza na kata ndako boza na kimia te. Que ça soit pour sambela, le bas prière la bino est dans la makasi pour être dominé sorcellerie wana. Mais ceux qui prièrent est dans la makasi na katandaku, beaucoup moins na sorcellerie et koti sa faiblesse et koti sa bolembu na ndaku, au moins ozaki na vie de prière au lembi. Pourquoi? Parce que vous avez mwana ndoki, beaucoup ici fait étranger na katandaku et qu'on crée ba makambebele ba sécheresse et qu'on crée ba dispute et qu'on crée ba biloko ebele. Donc, tant que vous avez un oyo et somi nandaku na yo, pour que les musiques te numéro ya patriarche Vincent Makela ezali wana, oyo a dévoilé monde ya ténèbres.
donc benga na numéro wana penzambe akoyeba na kokangola yo évangile c'était makela olobini. Oui, pasteur Flamme, naza toujours na sima maloba oloba. Bato ebele basala nzambe lelo ebele bayebi qu'est-ce que la sorcellerie. OK. Mingi bazokosa bato. Ba pasteur ebele nga avandaka mingi na TV, na olanda ba pasteur mususu a parler sur la sorcellerie. Olobela mambo ya sorcellerie mais so olande à profondeur mambo ya sorcellerie azoloba na azana libungi. Ata lokuta. Azana lokuta mambo ebele zokotsa bana na nzambe na libulu. OK. Mingi pe bayebi valeur on comprend le pasteur Vincent ndenge a décortiquer expliquer vraiment bien ma méthode de sorcellerie. Et c'est la mutu a aussi na domaine on a sorcellerie. So aussi na domaine il y a le mutu otangi on a tanga na l'électricité. Ozo sangana expliquer l'électricité na expliquer on est. Faut ça mutu na salle là on a tanga là c'est la même chose dans ma méthode de sorcellerie. Sorcellerie ça et le monde le besoin le comment détruire l'humanité. Ils ont détruit vraiment l'humanité dans quatre cinq fois dans la connaissance il y a même pas ça dans nzambe mingi ba ole kana TV ba ole bela sorcellerie ba yebi sorcellerie te to landa ki biso moko ne to landa témoignage à pasteur patriarche chez ça ndenga expliquer sorcellerie za nani eza où et uti wapi satana autaki wapi sorcellerie créa même nini nga neti nga premièrement ne za bona yeba na nga mambo wana te pe ba to belé même ba Jonathan Manzila to kombela nga benga nga vraiment. Je sais pas ça c'est plein qui habite que Patrick je fais ça mais qui là nzama batelaye a continuer toujours ko édifier bango. Oui, so ko za ba kaya mabe ya sorcellerie, so moni ata ozo bango to moni makambo be le kamabe même na foyer na yo na bana ko hésiter te numéro ngwana. Benga Patrick je fais ça mais qui là a kosunga yo. Vraiment pasteur Flamme analyse yo pour nanga na osala nazo beta CT. OK. Nazo beta CT côté ba parents. Lelo pasteur Patriarche Vincent Makela beti solo ya témoignage na yeke azaki na libuma mama na ye mais azobima azosala ba dégâts azosala ba dérapage akomi kutu pa même na inane na kata libumu na kata libumu mais azo détruire bato OK azokotsa ba biloko ebele na masanga azosala na libumu bato ebele makambo mpe ezosala mati lelo baza aveuglement omuntu ozalaka na mbongo okoma pauvre mambo ekangama vi no ebeba foye ebeba oyebi te okotisa bafe étranger na vie na yo il faut bato bazala éveillé to baona na batémoignage ya bajao oyo il faut bazala toujours éveillé bazalaka souple OK ntango oyoki eloko ozali souple obengi mosala na nzambe opesi ka na yo nzambe akosunga yo moi eloko moke na ngai na soutenir yango wana. Voilà, merci l'homme valable. Ce qui m'a étonné c'est quoi? Patriarche na témoignage na yeta ngazo pesa vraiment esalaki nga manibi azaki nano na libomo ya mama mais azobima azokende ko détruire aokende na ba fête aokende na ba matanga donc c'est pour cela nga na oyebisa yo ndeko donc yebaka yango na ba fête soko moni fête bandaki bien bakure zo katana musique so compliqué omoni bato bazo soana bato bazoki yebaka yango ke eza esprit ya nzambe te yebaka fait étranger koti na fête wana c'est pour ça okomona patriarche a expliqué ki yango très bien alobi ke ezalaka na fête moko ya famille akendaka ko détruire kotia confusion na fête wana mais azalaki nao na kata libumu mais tangu abotami azo rencontrer les des fêtes maman alors que tana fête ya ndeko tel o ezalaka boye ezalaka boye ngom na salaka boye esukaka boye mama zo kamwa elekelaka mama des fêtes maman na biso oyo vraiment atika personnel mama siko zali mama makela vraiment nzambe abatela molimo na yo esika oyo zali vraiment ça qui passe mais lelo bato misusu omoni bato bazobunda ozomona bato bazoloba satan kotela bango babunda soki otali bien okomona bato bayembaka wana bazali animé na esprit ya kindoki sans le savoir même baomo baza na baza basorcier po moto baza sorcier te po alinga bato babunda po appelle l'esprit ya satan kotela bango neti ono za boye oza tu es un pasteur oza pasteur est-ce que recouper l'esprit ya satan côté l'esprit côté la bato et bana non ndeni biso bela ka esprit ya nzambe faut la paix oza na domaine wana ya sorcellerie pona ko évoquer esprit wana côté la bato OK c'est la même chose OK voilà c'est pour cela nazo yebisa yo ndeko nyonso zolanda ngai na yebi ke otamboli ba esike belé pona makambo etali kindoki solution dozwa matin na lingi na yebisa yo omonika numéro oyo ezali affiché
na bande ya télé na bino na bande passante na bino numéro au moni bakomi Pasteur Vincent benga kaka na numéro wana so na problème que ça soit la sorcellerie que ça soit au botakate que ça soit onganga akanela yo problème nyonso oyo za na yango parce que oui parce que banganga bakanela ka batu to mona ke nganga kanelo lo bike obotate lo banga na nganga te. C'est pour ça que nous avons dit que Babiloko wana ezamu kiye epai ya nzambe ya patriarche Vincent Makela. Yo benga kana numéro na problème nyonso yo za nango so benga pasteur Vincent Makela yeba ke solution zali. C'est pour ça yeba ke tangu yo zo ndimate ke sorcellerie zali c'est comme ça na libunga. So on dit témoignage ya patriarche Vincent Makela. Oromona azolo bango pena clair parce que ce n'est que le début. Oui, c'est pour cela nazo benga yo matoi ndeko nyonso za na 4 quoi ya monde. Landa témoignage oyo. Landa comme du jour au jour. Longwa na distraction. Parce que ba makamumi to mona ezo salama awa évangéliste c'est dire Makela eza anormal, c'est l'esprit de la sorcellerie. Mais les gens ne comprennent rien. C'est pour ça nazo benga yo matoi landa ka témoignage oyo chaque jour. Oko sosolo makambu patriarche azoloba pe nzambe akosunga yo parce que soki olande yango te yeba ke ozaka na libungi obungisaka bambongo na ndako c'est la sorcellerie bana bayokaka te bana bazobebisa biloko bana baosala kinduma na ndako c'est ça l'esprit de la sorcellerie. C'est pour cela landa témoignage oyo malamu benga patriarche Vincent Makela okozala jamais déçu. Voilà évangéliste c'est merci beaucoup pasteur Flamme ozo kenerema kitoko. Et là, on a la ligne à Bakissa. Tout ça, toujours dans la carte, il y a témoignage, il y a patriarche Vincent Makela. Surtout, il y a un tango baboti. Ok. Ça fait 15 mois dans les boumouya. 15 mois, ça ne se fait, ça ne se fait pas 15 mois. C'est la tout pour un fan de Moutou, maman dans la Zemi. 15 mois, c'est le roi, une année, là 3 mois. Pour nous, il y a le rôle, il y a Sika, pour nous, et troubler mémoire, on a jour, on a l'air bien. Ok. Je n'ai pas témoignage à Patrice, première partie. Na liboso na ndolanda yango. Na ndolanda na muzindo te. Na ndolanda na roi na série téléviseur mo. Mais tout au côté vraiment na muzindo. Na côté na vision na côté na muzindo et ça linga mabe na ke même na ndako. Na o raisonner mukili ndenge be ba makamwana elobaki eka musinga. Patrice alobi tango mama bango abotiye, mo na sali une année et 3 mois 15 mois abotemi na sur 1 kilo. Abi papa na bango je sais pas ça papa Makela. Papa Joseph Makela, ayeboué, et la PCP à son âme déjà koufa. Habitant ayebé, balaki si moana, wapi atuni wapi moana. Amoni moana, waza, le roi lit sombe, abi papa sili kaki. Prématuré, ok. Papa dit sili ki abi moana, fona bomae, maman bité. Marambuana pasteur Flamme, ezo sala manamuki. Omuna moana, abimi na ba forme, moana, boboti moana boye makambo koti, confusion koti na famille. Moana yoka katoko finga batu. Moana botami be akoti si confusion na famille. Makambo mabe ya mulili ekoti na famille tozomona yango mais bato ebele taba mona ba témoignage boye malheureusement balandaka biloko boye te na la liste témoignage au patriarche Vincent atie bato mi balandi yango te to partageons même bato ebele balanda yango te mais makambo oyo okaki passer Flamme aliataki muku wa soso to tie boye mona tozo ba vie moko oyo sakana te bato balingi ba futilité ok makambo eko édifier yo elle roi ti ba beta kelelo. Tango komi ngonge bele misala boy kota tango noya no abeta kelelo boye ko kota na masuwa bato ba ignorer no alongwa muta masanga wana mais tango délige kota ki mbule kota ki ma ebeta ki ba mo beta porte ya noé bato ba fongoler comme trop tard ya on a ça bato bo linga te comme trop tard lokola histoire ya riche wana na pauvre Lazare et comme dit trop tard déjà kufaki era ngo landa témoignage wana bongisa pour la famille nous a édifier tellement ce que moni ki ozala makambo époque makambo ezombriyo numéro patriarche ezana benga tout na ba question azala ne wana à répondre yo vraiment à répondre au passé. Voilà l'homme voilà ben merci pour la réaction na yo ndamba pambola yo batu mingi bayeba te oyebi sorcellerie fandi na États-Unis sorcellerie et fandi na États-Unis donc nayebi que continuité. Il y a témoignage, il y a patriarche Vincent Makela. Beaucoup découvrir makambo belé. Donc, ce qui oyo qui témoignage oyo le début à la fin. Nandimite ke kindoki etika la osimba vina yo. C'est ça. Nandimite ke
Banana yo ba la contaminer na sorcellerie, je ne crois pas. Ton dignité. Pourquoi? Parce que eloko nyo se banana na bandeli ke na ngoti na suka. Parce que au monde na makambo belé patriarche akoloba parce que azali na makambo belé oyo akoloba oyo yo a exposé monde à ténèbres. Parce que nous toloba boto to bangate parce que nous sommes protégés par les. Mais même pasteur Patrick quand tu étais pasteur Flamme. Patrick je Vincent nenga témoigner Babylone na zo ba risque. Parce que monde na ténèbres boujaka. OK. Na l'époque monde j'étais encore petit vraiment. Patrick azali ko témoigner na landaka mais monde na ténèbres boujaka. OK. Diable yé mo Lucifer. Après ça qui comme voilà abe Lucifer abenga pasteur je fais ça. Abi pourquoi vous dévoiler ba secret na ngai. Voilà yé mo Patrick je fais ça tant comme étape par là oloba yango. Maintenant na dévoiler mo na dévancer mo mukié. Monde à ténèbres bouge en plus il pas comme un risque parce que diable a tel ça pasteur mais ça mamounou parce que Patrick je fais ça marqué là vraiment en face chérie na témoignage à pasteur je fais ça sur Hollande au monde un moko diable comme un roya même nanda kuna bango comme etara mutu azu kindoki sorcellerie na libo maman abot azo mana abot azu en temps abot malade na sorcellerie ça comme il a ba jimo be diable comme vraiment terre ya makasa comme roya nanda ku. Mais tant que témoigner à Babiloko, vie à Patrick, je fais ça marquer la paix et comme un risque. Il faut plus se faire autant à témoigner, je vois la photo de la peine, mais pour naïe. Zama a toujours à protéger parce que au dévoiler, ma maramouya bimisara, on est ma casse, c'est pas donné à tout le monde. Faut Zama sunga, tout ça qui est ma bonne délire, Zama à protéger. Ok, voilà, merci, non, voilà. N'engagez pas peu beau, il faut y bango. Et ça n'a pas sali, soi-disant, basali nzambe mingi. Bauta na monde wana ba ya babomba baseki babomba mingi pe babongo wana te minga ya témoigner que na tiki indoki mais mingi pe babongo wana te c'est ça mais ngana oyebisa yo ke parce que ndeko mo atuna ngai abina ngai est-ce que pasteur Vincent Makela bongo wana ya solo ngabi oui abongo wana ya solo c'est ça parce que muto abongo wana ya solo ba yebaka ye na itamboli ba yebaka na saleli ba yebaka na makamu nyonso wana obi bezoloba na esaleli na ye na etamboli oyeba ke muto abongwana c'est ça parce que na on peut ça un exemple ya Patrick peut-être yo loba ke ozokumisa Patrick Vincent Makela na on peut ce exemple omoni muto atiki misala mabe boyeba ye kaka na maloba boyeba ye kaka na misala na ye bo komona ke muto abongwana okoma mutu mo zalaka Patrick na quand tu étais pasteur Flamme limisa ba pasteur msomo ke pa na ye boye à la chambre mo be ba kota raté mais ngai no mo na ngabe même yo oh lutu oyo ezaka ya patriarche te awe zalité yo zana okota même na chambre patriarche oui natangi pe ba feste zakuna so mutazana makambo na bikila azana ba interdit mo va ine boyo mona au mona mo jour so mona c'est 14 bati mais patriarche ma ke na chaque jour tozala na ye azaka ninga toliaka na yesika moko solo na to seka ala va un beau père OK au mo bobeta pe ma solo père mo bo ça ba ventir un mo bozongi na nzela batu mingi bauti na sorcellerie wana auti ke lotanga wana te OK et là c'est que batu mususu ba bongo wana ya solo mususu pe ba bongo wana te bazali ba bima pe ba TV wana biso nzamba sela biso so la dina cesse wana aza toujours na kati ya sorcellerie OK voilà merci donc voilà il a soulevé quelque chose qui est très important parce que obi muto a bongo ni kam ndenge kana lobaki awa o mona ekaka na bizaleli c'est ça parce que a ndo tozabe tozaka libre patriarche alera na biso sika moko na chambre to kotaka mama bene ayambaka biso bien s'il y a la manger to liaka donc tozaka bien transport tozwaka ozomona ke ba interdit moko awe ezalaka te parce que muto yo akangolami akozasuna ba biloko wana te o te eloko boko simba te bible boko simba te eloko te awa livre magique livre mo awa ezalaka te livre ba touchaka te c'est pour cela nga na obeta c'était surtout na bato poto surtout na bato poto quand vous avez une émission où vous partagez yango c'est pour ton bien parce que ba makambo to loba okutani ne loko ozomona ba phénomène bizarre na ndako na obande ko sala ba longoli yo kusala obande ko sala ke sika bien mais c'est comme quand attend sur salaire problème yé oba osala kana yo bien mais so ko sika salaire mo ne fa bela et ça ba phénomène ya sorcellerie ou ekoti na ndako na yo benga patriarche Vincent Makela j'insiste to doit insister benga patriarche Vincent Makela omoni yona mwasi bozaki bien mais c'est comme quand on go sur mbongo bobani c'est ça un signe ya sorcellerie ou ekoti na foyer na bino mbongo be bana babali ba malade
Et ça déjà kindoki oyo fréquenté déjà bino nandako benga patriarche Vincent Makela pe nzambe na ye akosunga bino parce que bato ebele bauta bapoto bazoya patriarche Vincent Makela azosoutenir bango azosunga bango nzambe na ye aza en œuvre nzambe na ye aza na bomoi mpe azosala mpe eloko mona nga nabeta sete eza boye sorcellerie ebimaka na fimbu te sorcellerie ebimaka te ke bapirige yo non sorcellerie ebimaka te ke ndenge l'homme fandaka lobi bapesa yo mai ya mungwa to bapesa yo eloko moko boye ke bafiniki yo dra nde sorcellerie esili bazokosa bino sorcellerie ebimaka na kombo ya yesu benga kaka patriarche Vincent Makela j'insiste pour ça benga kaka patriarche Vincent Makela ezaloza wapi mutu mosusu ayambaka telefone na ye te soki obengi osola na ye moko akosunga yo mpe omona kimia ekota na mosala na yo kimia ekota na foyer na yo kimia ekota na oyo nyonso yo kozala nango bosenga mpe na libota na yo évangéliste elongo. Merci beaucoup pasteur Flamme tokende ya vers vraiment rozinda pasteur Flamme patriarche Vincent ndenge aza wana nalandaka ye vraiment avec posé. Ok. Moni soki moto aloba aza na bagafe ebele so aloba makambo oyebi yango te omonake aza na bagafe moi batémoignage awalanda oyo na soki nalanda yango liboso na comprendre yango bien te mais même makambo azoloba oyo yango wana mpe alobaka yango na ba 1900 na ba 2000 kaka yango wana eya teke na ba 1900 alobaka ndenge mosusu abakisi mwa forme yango boye toyele ba 2000 keke abakisi te kaka malobalobaka wana so nazongisi oloba me baimage ya kala kaka mambo alobi na première partie oyo so nazongisi omona yango eloko nakoloba nasouleve kote olobaki wana ke sorcellerie bimaka mingi na kombo ya yesu oui mais eza na bapaster nyonso to te baza na don wana paster nyonso to te aza na don ya kodélivre basorcier oza na domaine wana te mimi kosi na domaine mutu somona même yo za pasteur même moi aussi je suis serviteur de Dieu évangéliste mais naza na nga na don wana te ya kodélivre sorcier mais omona na koti yango na bandi kobengana basorcier bele baboma bapaster so dans le domaine on a benga na yebi ba pasteur be ba kufa ba ndoki msu ba ndo témoigner de patriarche c'est ça ane na boye na kotia na muni moto azo dévoiler ba seke na boma ko pasteur mo ba mema na boma e so patriarche fait ça bim ça va na pe na pasteur boma nga o na okokate na mo na moto tango za na don na ya délivrance ba so ya ba ndoki nzambe oza humilité nzambe ba protéger ndoki so linga na ba moto na ba flèche na e oza na protéger pasteur nyo surtout te ala na don ya ko bengana ba ndoki il y a la délivrance à sorcellerie. Voilà. Parce que nous sommes tous en dehors. Elle aura tous un docteur. Il y a spécialiste peut-être. Aux chirurgien. Aux peut-être. Même si peut-être au bout de Saraban, au bout de Sarabasi. Mais là, on a un docteur peut-être Natal Armamotali, carré dentaire. Dentiste. Dentiste. Mais tout ça, nous sommes docteur. Nous dans le domaine. Il y a une spécialité. Ce que nous avons la vie spirituelle, et là nous avons la dose spirituelle. Nous avons la dose miracle. Maintenant, dans la délivrance, nous avons la don, il y a parlé la langue, maintenant, il y a prophétie. Ok. Il faut respecter la don, parce que nous avons après ça, nous avons habité tout ça, celle dit, tout ça, nous avons mais tout ça, la divergence, il y a la don. Ok. Il y a un suivi, Mouké, côté là, pasteur, voilà, Balobi et Loko Yamalamu. Et où me la gâté. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de l'émission, l'homme valable avant de clôturer, ça la analyse. Il y a oignon sur le lobby, awa, au petit de dédicace après la clôturer. Merci beaucoup, Flamme d'Angola International. Ok. Et là aussi, c'était Robeta Bandeko, occasion d'Angola et Pesami. Ok. Il y a Rolanda témoignage, il y a Patrick chez Bessa Makela. Parce que le monde a dit, ils ont béba, la sous-puissance, il y a malheur. Malin a dominé bato belé ba foyer belé zo beba omoni kozwa monopole ya hôtel ma ko dévoiler ba secret ya diable ils a blackté tant aux occasion na ya koyoka témoignage wana so moni ke yo pe makambo wana ezo kombelo to mona yango na famille na yo ko hésiter te na isaka bato bobenga Patrick Bessa Makela azana secrétaire te ke aya mbele téléphone so moni numéro na yezo le katé insister toi tu peux m'amouquer peut-être dans la prière peut-être dans la église à hauteur mais ceux qui assistent à moni ba peine manquer na va rappeler na pesi merci beaucoup bandeko ba 8 ans la émission oyo boyo que lo biso to lobby ala pasteur Flamme
tozolo bateke po to se vanter soit to tinde obenga Patrice Vincent Makela non ndenge azana ay mona azala pas azala ba pe uta ya makabati benga eza te ki appel tozala besoin appel na po so ça so ndeni to a besoin vie no ebika o sauver ve famille na yo o sauver na bana na yo yango moni bit to ça l'émission bis to za pona ko sauver bato nzamba pona biso pona bien bato mususu to ça la pona bien na yo pona bien famille na yo yango moni biso to ya tina taka to mamsu o ça to kati to yo ça la émission oyo analyse pona ko édifier pona to petit kelelo kota sala eloko to lo bana yo nzamba apambola yo so moni famille o moni mambo na o na dit témoignage o moni o ezala na famille na yo ezala na bana na yo parce que bana mso mona bazala mobulu moko overdose mobulu moko échargé so moni mona bongo talisa na miso basala nzamba talisa na basa kozito o mona ngaza na mukie eza mobulu ki mona mobulu normal ezalaka mais soki mobulu échargé keba baboko la kandoki te ndoki baboko la na kati ndako te alors baboko la cause akolia yo. Vraiment, merci beaucoup de l'année émission. Na mukili mobimba, frère Jonathan Manzila, na pesio vraiment. Merci yum to la émission, landa sur émission. Nzamba pambola yo na bosa été bana news surtout à Vallée de Berek. OK. O bazana mukili mobimba, bazana mukili mobimba na Europe, na Amérique, na Asie, na Afrique. Vraiment nzamba pambola bino. O ezali émission ya bino purement ya bino ba chrétien bola na yango. Na pesi merci na Vallée de Berek ka to ebike to za éprouvé mais nzamba consoler mitema na biso. OK. A consoler mitema na biso bola na pe émission oyo boza toujours édifié. Na bosa été patriarche Vincent Makela, l'homme paranormal. On a vraiment mon père hein. Mon père spirituel, mon père biologique. Na pesi vraiment merci. Ndenge nzamba etizakaye. Ngala sepelare un jour nzambe akomisanga lokola ye. OK. Parce que so na komi lokola ye na assurance ya lipe na protéger na sauver pe beaucoup. Et milimo belé ya bato bazala mukili. Vraiment la pesi merci na famille mobimba na mwasi na ye mama Benedict nzambe mapambola bango et sans oublier bana nyoso to bandeko na nyoso komanda na Dumera Mai Sephora Makela Belve Makela Plamedi bana nyoso tout na pesi bango vraiment merci na bosanité la famille Makela na moni bandeko na nga ba koko ba mama leki ba papa kulutu vraiment na tanga ba komo la binoté. Vous avez toujours nassé, il y a un patriarche Vincent Makela, vous allez sauver. Puis na bossa été à l'église Vallée de Berek, la monisère mon corps, c'est divin le sambo, na pesi vraiment merci. À la moulandi moulin. À partager l'émission, à continuer toujours à partager. Puis Flajo, je la Flajo, monter ma flamme d'angola. Na pesi vraiment merci. Na pesi bandeko na news surtout, j'aime ma foot à Paris. Na bossa été 6 calé koko na ngai. OK. Si scalé motema papa Ferdinand na maman Bougit na pesi bango merci beaucoup ne balanda ka CLV TV et papa Edi na papa Anissé maman Nasi bango news surtout baza na poto na pesi bango vraiment merci na na bosani ya limbisa ngai c'est Gates alanda ka pe émission nzambe vraiment ya lola azala na Laetitia Mayala na bobosa na ete maman Myriam na mbosa ete na Vallée de Berek awa batuka ba frère Peter balanda ka mingi CLV papa Roger balanda ka vraiment bana papa Vessa awa Berek mais balanda ciel pasteur Gilles Wangata vraiment merci beaucoup na comme vivant presque na souka pasteur mission TV zangonga vraiment ndeko nyo surtout balanda émission onzamba pambola ba voilà merci donc valable sur tangi na Bible Bible zoloba si le fils vous affranchit vous serez réellement libre et la Bible déclare aussi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que dit la Bible. Donc, nayebi ke émission o nzamba pambola yo nayebi ke ozali branché olandi biso obenga. Na ba situation o ezolekela yo nzambe azali kolo ya ba problème oyo ezolekela yo. Benga kaka okomona nzambe akokotisa kimia na ndako na yo. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Tozaki na confrère nanga évangéliste Cédric Makela l'homme falable. Na caméra tozalaki na frère na biso Belvin Makela nzamba pambola yo. Na pesi mbote na Mona Billière Mayatomo Mayamoto na Paris. Na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonzi à Bruxelles, Agile Moutale na Bruxelles, Boss Didier Simisi le Lyon na Bruxelles, Dexi Mbimba toujours na Bruxelles. Na pesi mbote na maître Julio Consolata, maître Idi Amine,
Maître Daniel Tumba pe mon avocat Cambez na pesi mbote na couple Bob Mikanda na Tiriki, couple Bob Mikanda, pasteur Denis Chongo na Tiriki, pasteur Bola Chongo Nzamba Pangola yo na pesi mbote na évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na Paris, na pesi mbote na JC Tumba na pesi mbote na honorable Lassiri na Funa, honorable Serge Bolio, honorable Idi Amine. Nzamba mona bino, nzamba mona bana ya Vallée de Bereka, nzamba mona bana ya Le Rocher Salé, prophète Condé de Paris, prophète chancelier Lema, Maman Bijou Condé de Paris, honorable Alain Kouké, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.